Nazaya yo Yesu. Kupona ngai pona tatole bilembo ya bolingo bwayo kati na bato. Utianga elembo ya bokonzi bwayo mpe otangela ngai nkembo na yo mbote mitima ya bato misopana na masanjoli liboso na yo nkolo. Nazaya Yesu yatuminga motema mpe alatinga molimo mpote nazala mosali kati na ye mpe esaleli na maboko na ye. Alors moi on a signé une nation ici à Ataba sali ba réunion ba ba camion na simba mana mokeli na nyoso na moleki pour le moment na na se naza mwinda nazo kopelisa mpole molili eleki mingi ba oko supporter mwinda te na banga kaliwa te mutu akotikala se kwa za te mena kokufa na ngonga nzambe yoka naza kopesa gu naza ya Yesu ya solo proverbe 30 naza ya Yesu. Paix à ton âme, paix à ton âme, Alain Moloto, grand prophète. Dans le Congo, nous avons deux prophètes qui ont marqué l'époque, deux musiciens, Ezali Bongo, Alain Moloto, na King Kester Emenea, paix à leur âme. Na pourquoi lelo, na ina partagé moi liloba moko nzamba tient à cœur. Total anano vie à Isaac. Makambo eleki na vie à Isaac peut-être yango zo na vie na yo. Soki nzamba linga pambola yo. Soki mbanzamba tomboli yo. Bitumbi goya. Mwana na nzamba solo molongi abanga bitumba te. Tomona rabatu nga naza champion nga naza boye na bima le premier na bima bazali batu basala challenge bangle babenga challenge. C'est-à-dire soko bundi te moye babenga yo champion zate. Pour bima champion du monde na karaté, na boxe, na football, faut ça la compétition. Compétition ezali bitumba ya molongi. Motu nyonso to aza molongi, il faut bitumbe ya. Il faut badmeka yo. Il faut babundisa yo. Ezala motu moko te akoki kobunda sans longa. Ezala motu moko te akoki kolonga soki abunda te. Soki babengi yo molongi c'est que obundaki. Et eloko eza bien soko yambi Jésus-Christ ozobunda avec victoire parce que après ça biso victoire na Golgotha. Soko ondimi kaka kobandosali na Nzambe o signer déjà guerre na monde des ténèbres. O signer guerre na ba démon nyonso. O signer guerre na batu nyonso habité ya mabe. O signer guerre na batu nyonso balala kate. O signer guerre na batu asoloka.
Alors, bien aimé, Nzambe, avant Yobotama Akelayu, ainsi Jérémie, avant que tu naisses, je te connaissais et je t'avais établi. Ce que que Nzambe m'tabengayo, ce que Nzambe m'tablisayo, Kobangelo comme côté, Balobi Baya Nanzela, Sambo, Baya 1000 na gauche, 2000 na droite, Bakozonga Nanzela et Palanga Nanzamba au Palangisa Bango. Alors, toujours que nous avons dit le Nzambe, le biso na Genèse, toujours que nous avons le Nzambe na Genèse, Genèse 26, tout bani na 17e verset, Isaac est parti de là et campa dans la vallée de Guérard, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père, Abraham, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet desquels on chercha aussi querelle, il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on chercha pas querelle, et il appela Rehoboth, car dit-il: l'Éternel nous a mis maintenant au large, et nous prospérons dans les pays. Rehoboth, ça veut dire l'Éternel te laisse prospérer dans les pays. Il remonta de là à Beer-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit: je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité à cause d'Abraham mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente, et le serviteur d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérard auprès de lui, et Aouzat son ami, et Picol chef de son armée. Isaac leur dit: pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'aimez, vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé chez vous. Ils répondirent: nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et entre toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne te ferons point maltraiter, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et buvèrent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils quittèrent en paix. Alléluia. Awa tozomona Isaac azali mwana Abraham. Bitumba o papa na abundaki. Bazaki na place posa mai, parce que bazaki ba berger, bazaki na posa mai faut ezala po balesa bataba, balesa ba meme, balesa ba ngombe. Mais batu bazaki ko bundisa ye ndenge babundisa yi papa na ye. Ati mona libulu awa baswani nango. Ati mona libulu awa basawli nango. Ati mona libulu awa baswani nango. Ti ayeko ti mona libulu ya Rehoboth alobi jusque là. Nzambe azotika biso to prospérer na pays. Bien mena ina pesa yo explication moko établissement na nga na mboka oyo eza facilité.
Oh, comme on a battu, bazo dans la TV, pour raconter n'importe quoi, nazo sabino na kombo na yesu, batuana nyon sota mutayebi vi na ngazate. Ezana mutu moko te ayebi ndenge ninga na koma na mboko. So ezana mutu aleki na TV, aleki wapi, ayebisi bino ke ye mutu ayedanga, ye mutu asala ke nga na koma na mboko akosi bino. Nzambe mutu ayebi ndenge na koma. Nzambe mutu atindanga na mboko. Nzambe mutu aprepare nga na mboko. E bitumba nyonso bozomona, bataki nyonso bozomona, ba complot, ba video oyo bazosala contre nga, elakisi Nzambe apesi nga possession ya mboko. Elakisi ke naza na Nzambe. Batu oyo baza kobundisa Isaac, babundisi ye ako bambulu papa ne atimolaki. Yoka na bisa bino bana, benemi ya papa na bino ba olingo te. Nga na bisa bana na nga. Nesa ba mfubo keba, boza bana ya proverbe. Boza na makila ya proverbe. Na bano na boti, na o na adopte bino nyonso boza bana na nga. Benemi na nga ba olinga bino te. Bo tambolaka n'importe où te, bo liaka n'importe où te, bo salaki camarade na n'importe où te, po boza bana ya mosali na Nzambe, oyo Nzambe azosala na mboko. Na bite soki bana na nga ba yeba. Na bite soki bana na nga ba yeba ke bakotiela bango ka poison po bakokinga te, bakotie pa na bango. Parce que naza na sang supérieur, parce que naza na onction supérieure, parce que Nzambe mutu alukanga. So na beteli bino ndenga na ya awa, bo ndima te. Lelo mutu akoko loba parce que naza célèbre, mutu nyo surtout fa beta lisolo na nga alekane na TV aloba n'importe quoi, bazo kanisa bazo diminenga, oke mutu Nzambe apona a prédestiné, mutu akoko diminenga azate. Pona ba qualité supérieure. Enseignement nazo te ya, eza na pasteur moko te na Angleterre ote ya lokola nga. Soki bazaki humble, me bayaka na tia bango maboko. Me lokola balobi ke ba danser, totika bango ndenge wana, bazanga message. Et là, il Nzambe soka bengi wa kopesa message. Message attend. Message attend. Talaba uti oboma batu na Danemark. Il faut lelo na l'église ba pasteur balo bela makambo batu bakufi na Danemark. Soki pasteur na bino ayebi même pas que ba bomela batu na Danemark. Ayebi ko yebisa bino ngota, ayebi ko pesa bino information te ke ndenge mikolo yo ba islamiste ba ko attaquer batu. Alors, il y a une église, Martin était à si une église n'arrive pas à donner la solution aux gens de cette église, de sa génération, cette église a échoué. L'église a échoué, et ça l'église et ça bande tribal, et ça dit musique, et ça dit sika, ils ont manipulé, et ça musique, et ça église. Église, un pasteur face à la révélation, un pasteur face à un message à temps, un pasteur doit parler de la part de Dieu. Isaac Kreza bazo zipa mabulu. Kreza azo zipa mabulu. Soko za lelo kwa Nzambe, mondi mobimbe ko telema. E nazo sabino lelo. Batu nyonso oyo asali video. Aleka na TV, aloba makamu pona ngai. Alakela mi déjà mabe sans pourtant na loba. Parce que ngai en réalité na lukaka bolamo batu. Na sa contre batuté. Oh tout na sala que ça biblique. Ephésiens 5 et 11 lobi. Dénoncer ma belle sur la église, bima na kati ya batuana. Tite, si ce titre est dit, lobi, botola bango, kanga bango munoko, ko kanga un serviteur de Dieu munoko za, ko botola batu ministère. Donc ngane na abo naza capable, na kuti pasteur moko azote na botole Bible, na bengani en église, naza na droit na Nzambe mutapesi nga. Bible zo ba Isaac azo lona, Isaac azo timola bapui, bazo ya kokundango. Mazo le et l'autre la Bible le va avec la force que tu as. Josué nous a basé ce qu'il dit. Voici le pays que j'ai donné à Moïse. Toi fais quoi? Fortifie-toi. Josué ici va faire ça qui est moka. Mais l'autre ça dit Josué, Nkola zo selene à se fortifier. Pour la dire, pour tant que ça les dans Nzambe bitumbe koya. Oh a des discours na bango, na gagné une église na yé, na coutier na 3 personnes, mais tu es malade. Est-ce qu'on a dit proverbe c'est qui? Na implantant armée de l'éternel na Pointe Noire. Na kenda na Pointe Noire. Na tika histoire. Na Brazzaville na tika histoire. Na Brazzaville na bana ba ministre, ba directeur à bureau ya président de la République. Na plantant na Massina.
naza na ba église ebele nga na dirijaka o nga bana na nga bato bazali na Manchester awa mokolo liboso na tia libaya y avait 40 personnes naza na ba image l'église oyo nga nazo diriger nazo bato ebele bato bakimaka eloko moko kaka parce que soko bandi église mingi bayaka babandoki deuxièmement bamusu bayaka bazokoka mateya na nga te bazokoka te parce que nga naza mutu ya haute naissance nakondima te ke mutu akutani na nzambe ya na église alakisa bato sous-vêtement na ye nakondima te mutu ayaki na église akutani na nzambe atia basuki ya badendo ya batiaku na mutu non nakondima te mutu akutani na nzambe aya na église asalaki ndumba nazwa bakaya bato bakimaka mateya naza na bandimi oyo bayaka epa na nga e bible ezoloba esika mibale misato basangani yesu wana kati même si naza na 2 personnes tosanganaka non me nzambe alobaki yango et à part wana naza le seul pasteur na monde nasalaka vidéo chaque jour nazwaka 1000 personnes so baza ebele te naza le seul pasteur oyo asalaka vidéo chaque jour neti lelo nasali des vidéos nasali breaking news nasali na oyo et tala ba nombre de vues okomona nde bato bazotala c'est-à-dire toza na monde évolué l'église ya bâtiment fo ekufa etikala baeglise ya ndako normalement volonté ya nzambe eza nini motu to avandaka na ndako azolanda motei oyo alingi akopesa 10 000 ofrande na ye pa motei oyo alingi bakokosa bino tozosomba sale eza balise bazwaka soki oki na église babi tozosomba sale c'est-à-dire pasteur alingi atonga immeuble obe azotonga auberge obe azotonga flak na Kinshasa sikoyo po asilisa yango akosi bino ke bosomba batikala kosomba batima te eza lise bozofutela bosomba ngo ndeni Isaac azotimola bazokunda mais comme azalaki kopersévérer na Horeb alo nzambe alobi nini nzambe ye oyebisa ye awa bible ezoloba tozokokoba na Rehoboth alobi na Genèse 26-22 alobi il se transporta de là et creusa un autre puits pour laquelle on chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous est maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Ne bandeli baroswanisa yo, ne bandeli barobundisa yo, ne bandeli baroluka bayeba uta wapi, ne bandeli barokotiselo makambo, barosalelo ba vidéo, baro intimider yo potika. Tala Bartimée fils de Timée, moi na Timée. Asa na révélation que misu na ifo fonga maso akutana na Yesu. Ayoki que Yesu azoleka wana comme ya mona atako moganga. Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Batutu bazaki pembeni ya Bartimée. Barani oganga le kanga monoko ozo déranger boni oboy. Tikako Bartimée yo zole mbate. Bible zoloba tango Bartimée bazogangela ye azomatsa mongongo. Yawo monaka oto pesi proverbe dernière chance proverbe alobi nazo zela bino fale boya na beti bino na pesi bino biloko kolia sima na pamboli bino boki boya kite kwani bolobi bozwaki de mutuka boye nango belete ngana na tante na sangsa bato belé nazo ka 3 mètres motomètre mètre shora na mètre ntimba na ngamoko donc tozaki 4 bino siko de carton na to beta bino to pesi bino biloko kolia sima to toboli bapine na bino bozongi et police aza ozela bino akanga bino boyaki te poani un aventurier que ba pesi na deuxième chance un villageois oya poto na makolo ngana ya poto na mata na avion na vanda nazotanga na yo muto ya makolo yo pesa na ordre liboma na yo so yo mto benga ngana poto po pesa na deuxième chance to kuta na court na tribunal oko expliquer ba mouvement na wana nyo soto za osani parce que na ngonga oyo na mboka ofo bat ba lapa bat musufu bazwa lo ba lozaza vraiment lozaza en public pour lapa kotumbola bato et puis la vie na opesa bino conseil so mutu aleki bino so bo kokete fo négocier mutu so aleki na makasi ba négocier ta la bible zoloba tellement bazo décourager Isaac a so continuer parce que Isaac aza mwana Abraham azali mutu azana bilaka nzambe keba kotumbola mutu azana ba promesse nzambe keba kotumbola mutu azana mutu nzambe mema awa
yo parfois oya outaki Nigeria oya nzela makolo Nigeria omoni nzela facile oya potozaki Angleterre yango ye mais biso eza bon te biso toye na mboko volonté nzambe ngana zaka ko sambela nzambe alobi na kotinda yo na Angleterre okelo sala musala makamtu na sala kana jo anga sabino likamoko ba séjour nanga ndaku nanga makamtu nanga no c'est Dieu qui m'a donné ça na so bango lelo na miso na bino nyusu nzambe mutaye ko zwanga amona yike awa buzobe zebele po buzoba wana éliminer il faut prouver mutu kolanga avant bulisa mutu faut tala casier judiciaire na ye faut tala parcours na ye tala parcours na zana ngo pasteur ni azana parcours netinga et bon yo kanti nzambe akolekisanga banzela nyo surtout pamba donc mutu azana bilaka nzambe babulisaka ete plutôt bayaka kosala pacte na ye bayaka ko signer alliance na ye bayaka ko soutenir musala Isaac tata na ye azaki na promesse bana Isaac bana ya Abraham nzambe azo continuer na bango parce que nzambe wana za nzambe Abraham nzambe Jacob nzambe Isaac et batu wana Abimelech ayo comprendre non muto to bundisi to zipi mabulu parce que mabulu bazako zipa kwani po soki ma ezate lo c'est la vie okolesa bibwele ndenge nini okoboko la bonde ni so ali business ninga esila et bible so bake Isaac apambola maki akomaki riche trop riche même na mboka wana bien aimé na ina isayo soki bato bazo bundisa yo onga kuna olonga Manchester onga esika oyo yo kufa esika pe kaka yo fose quoi Yesu asekwa kaka esika oyo ya kufa esika batiola yo esika baseka yo kaka esika na pe ba kotombola Bible zoloba Isaac tango atongi balemi kobundisa ye aye kotsala libulu ya mai la Genèse 26-22 Asali se transporta de là creusa un autre puits pour laquelle on ne chercha pas querelle. Il appela Rehoboth. Et nous prospérons dans les pays. Maintenant, Dieu nous a mis au large. Isaac va comprendre que le boulot oyo na timoli maye bimi ba yebo bunisanga te sadi na komi prospère. Alléluia. Na ina yesa que année oyo 2015 okozala na Rehoboth ndaku na koma Rehoboth ba faire na koma Rehoboth misala no sala Rehoboth église na za Rehoboth bitumba esili finish. Nenge kabila histoire ne sili na Congo nenge yo pe ba démon esili pona nini landanga bien oza Rehoboth tu vas t'installer et tes ennemis viendront se prosterner devant toi. Alors Bible zoloba il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit. Mikolo banolota bandoto nzamba olobelo ndenga lobela ka proverbe obina za la lali bonoka ka nzamba ola musaka proverbe la muka vanda omoni ndeni to solo la kana nzambe boy so omoni on aza insensé talio nzamba akela likolo na nse to solo la kana yi afanda mama mukomso avani boye na ina su kiti na tia nga bi bon vieux je nzambe vanda na no masolo ngo za ndeni ne ba yu mo ba poto nzala makolo ba otu nsango po bi vanda ba koka onsu eza na kati na ote tika ba ba kolemba ba osala yo benemi na yo ba osala yo ba obanga yo vanda na yo ko sala eloko moko te eloko ezate po ngam na pona yo Bible zoloba awa sikoyo tomoni awa il bâtit un autre autel et invoqua le nom de l'Éternel. Il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac qui creusèrent un puits. Abimelech azali roi ya Gedar aouti na Gerar roi ya Gerar aouti na Gerar auprès de lui et à Uza son ami et Picol chef de son armée. Baye otala Isaac atuni bango bino bolingaka nga te bino bo aisa ngai tefe na bino bofinga nga bokosala nga TV na bino po esala bien fubo inventer masolo fubo yana ba témoignage ya lokuta fubo yana bana ki lokoto bana kambinza
bana kazamba baoleka na TV bakosela nga makambo bolingi nini mpo na ngai ote tomoni ke yo za le béni de l'Éternel nzambe aza na yo toyo kosigner bacontrat tosala paix amitié moto atake moninga te moninga mosusu mpe atake biso te napesi nzambe merci bamisusu deja babandi osala naza na batexte message awa bamisusu basengi kimia bango mo bakomprendre babi oza mosali na nzambe monene limisa biso tokotanga suku mono te nazosenga na impidik nazosenga na sakayonsa nazosenga na songisongi nazosenga na muyombe gauche nazosenga na chibwabwa ngonga ya ngoyo na robo boya kosala kimia boya kosenga paix na bondela nzambe na nga alimisa bino ngonga ngoyo boya kosigner pacte parce que awa Isaac batu bamenasaki ye batu batumbolaki ye baye na armée na bango mobimba kosala pacte mutu soka aleki bino makasi babundaka na ye te mutu soka aleki bino makasi banégociaka na ye sorry nazozwa Europe mobimba témoin nazozwa diaspora mobimba témoin na beti bino na bacondition nyonso ya makale kale ya mitu ya kofukama ya nyonso bosala lokola Abimeleki amoni ke mutu aleki biso na makasi mutu aza na nzambe ayaki kosala alliance et Isaac abondela bango nzambe boyebi bien ke bozo yiba mbongo bato boyebi bien ke bo appauvrir ba communauté boyebi bien ke bo bimina baso bato bele boyebi bien ke bo yibi bo détruire ba famille basi mususu oyo bolinga bo boma basala bakoma boyebi yango bien boyebi ba dégâts bosali na Angleterre basi musu baza bakoseli mibali na bango makambu mibali baza bongo na prison ke baviola bango likolo na bino bapasteur ngonga ngoyo na pesi bino ouverture ya osala kimia na ngai yaka kosigner pacte na oloba ngo na TVT ekotikala secret ya ngai na bino parce que nazobeta bino bokoka te bobave bobima soyi po proverbe onction ya nzambe moye te bango bayaka na butu moye bapumbu eza te makila ya Yesu ekangaka bango bazwa na moi moye te bosali bavideo bokoki te donc nazobeta bino na ganye bino 3-0 nafongoli maboko na nga boya tosala kimia boya kosigner pacte boya nabondela bino nzambe boya na ba 1/10 na bino botie molongo impidike supu bino nyonso tu bolandami Job bolandama bino nyonso nabondela nzambe mpona bino oyo ezali appel ya amitié appel ya kimia mpo ekota na communauté bosala molongo bino nyonso bapoliticien bachef ya bacommunauté ya bandoki bakonzi ya bandoki bacharge ya choral ya bandoki bapaster ya bandoki boya nabondela bino nzambe parce que naobeta bino parce que bokokanga te Abimeleki bato wana baye komona Isaac balobi oza na nzambe alikolo aza na yo toye kosala pacte bondela biso nzambe nga naza na nzambe nga nzambe mutu abenganga nga nzambe mutu aponanga nzambe mutu alongola ngai na Congo amemanga na poto pe amemenga na mboko naya na mboko oyo nzambe mutu abongisa yango na repete soki mutu moko abeli liboma aleki na TV alobi ke ye mutu ayedanga na ya na mboko ya kosi pe alakela oyo eza na mutu moko te ayedanga soki nzambe te napesi nzambe merci po eza ndengwa me na nzela awa na pamboli mama leki na nga Francine Songo na mobile ne Laurent na assistance nyonso basala na vi na nga nzambe na nga amona bango nzambe na nga apambola bango nzambe na nga atombola mongongo na bango et puis na obeta bino lisolo moko bandoko na nga baya kozwa nga na Brazzaville ezaki bango nde baya na nga na poto c'est vrai mais basundola nga na Brazza et ntango basundola nga na Brazza bakosi nga keto ya ozwa po bapesa nga batuni nga po zonga il faut combien na il faut 5000 bapesa nga 1000 livres $1000 na boyi yango ngabi eza 5000 bango babi mbongo no yo ozakopesa kese mbongo na yo bango yebola mamzembo basi obengisa bato baya kozwa mutu bakomi kokondane yo mais loko malamu bayebisa nga ni yo za pasteur nzambe na sunga yo baye na poto bakomoseka ngai
King Kester abenga bi Didier o. Po alors boyanga mi Didier on la banzema oh Nazari Didier abonga la banzema belé po ezaki ndengo na nzako sepelise mingi. Et Liliane akoyebisa bino nazaki so na kena ndako na ona Paris so na obima na chambre so na obima po ndako ya King Kester na Paris porte na suka azwa chambre mobimba ezaki bilamba na basapato chambre mobimba et puis ezaki na porte à sortie. Alors ngala la so na kekuna so na obima il faut accompagner nga po so na bimika bo so na koti na chambre elamba nyonso na ozwa na kena ye pa zaki so ye na ndako na nga so akoti na garde robe na nga elamba nyonso osepela nango akena ezaki comme ça. Alors King Kester abenga bine inga di ate nazo sela batwana bona bi petit na nga yoza pasteur débris-toi batwana ba osala lo monte ba sali réunion awa balobi yo o se démerder. Et le na yo benga tante na Francine Songo a confirmé nga ngonga ngoyo Zamba Pombo la Francine Songo na bana ne nyonso na Laurent tonton Laurent. Merci pour la aide Nabino. Merci ndeko yambanga. Merci ndeko fungola ingaki ko compter sur mon soutien. Sambela mingi pozo nga poto. Merci. Zamba Pombo. Nazara Yesu. Nazara Yesu. Na ça bino ba osala alliance. Pour na opeta bino na ba position tu bo comprendre tout. So bo osala alliance te continuer ka boyi. Apesanga nyonso kote nyabika bomo ya nzambe apakolanga mafuta awa pam 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 pam